Coucou, boya ebele, na sous le baobab, life together, boya ba to buka, to déraciner, célibat, femme seule, homme seul, to longola ba parents ba stress, boya ebele, ko s'inscrire, boya ebele, botala ba coordonnées yangoana, email na biso yangoana, numéro de téléphone yangoana, boya ebele, bo s'inscrire, et kozala bien, maman, kolinalisu ozala yo mokote, papa, boya, to katalien wana, tozana nu ebele, ba diaspora, bozala ebele, to lingana entre biso, et kozala bien, to longola AVC, to longola ba stress, to longola penza, tozala together, tala kaka, soki to leki ba 45 ans, ti likolo, bana na biso ba koli, ba kena ba uni, ba université, et zo sala ke ba parents bazoti kala bango moko, solitude ebomaka malembe, ezali maladie moko, ebomaka malembe, okokufa mbala moko te, okosouffrir, ekobengela yo ba maladie ebele, ba cancer, ba diabète, ba maladie ebele, vraiment bandeko na ngai, ba AVC, ba tension, parce que tu es seul. Alors, Nzambe ye moko lobake, l'homme quittera et s'attachera à sa femme. Alors boya ebele, ba maman boya ebele, ba papa boya ko s'inscrire na sous le baoba, live together, okozwa mobali ya malamu, papa okozwa mwasi ya elonga. Vraiment boya ebele. Bah bonjour, bah bonsoir, ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Vraiment, bande konangai na zoti la bino vidéo, bokolanda yango, bokolanda ba commentaire. Ngai na ye juste na baksa yanga pe moi analyse muke. Donc bambote ebele sika bizwi bino ba yenge na bande kona biso bundu ya Congo, lo sako na ba chef coutumier na biso bande konanga yenge lisusu na bundu ya Congo. Boboto bondeko na bande kona biso ya catholique, shalom, paix, respect na ba homme de Dieu. En tout cas, bah bonjour, bah bonjour, bah bonsoir, bah bonsoir. Pas ignonso ekozwabino, ça dépend aussi heure à laquelle vous allez suivre la danoise, votre humble servante, votre maman Leki, votre tante, votre auntie. Voilà, je suis là pour vous, pour nakakato analyser bande konanga et sali pasina mawa. Comment na bande konanga vraiment ndenge bozomona wana, ndenge bouti komona wana. Ndeko na biso a mwasi asili kotika biso ezali vraiment pasi bande ko nangai bono mo boyebi to chela ki bino yango to partager ki yango to lobai ke ndeko na biso ya mwasi auta azaki na Allemagne, azaki na mwana na ye entre 9 à 10 ans ya mwasi asenga ki asile na Allemagne, asali banda senga asile asali à peu près 3 ans kuna akufaki bamsu balobaki mort subite, bamsu balobi akoyaki na salle de bain. Voilà, donc vraiment eloko eboma qui est ngala danoise le quoi nazala kité na yebité mais na yoka kika pa batu o balobaki akoyaki na salle de bain, faut pas et sali ke aye kozwa problème na bamsu bazolo basikoto yoka na vidéo balobi mort subite. Vraiment bande konange sali pasi botala ndeko mwasi ngambe ya mwasi oyo biso na bakutime na biso ezalaka te batumbi ndeko na biso mwasi après liwana ye na ndenge ke asenga ki asile na ye azana ndeko te azana mutu te bandeko nanga makambo yo esalami na Allemagne bandeko Allemagne bozala na bomoko bozala vraiment na bolingo parce que makambo bo esalama pe na bamboka msusu précisément awa na Londres mutu asenge asile soki communauté congolaise batelemi balobi ke bakundaka mutu na biso boyete ba respectaka toujours ba oyebisa bino balobi biso batu ya l'État a pesi autant. Bango ba pesaka mbongo oyo esengeli ke batumba mutu. Bino pe communauté boko bakisa bosombeli esi mabele et puis bosombeli cercueil bokundiye. Vraiment na kamwe na mboka Allemagne, vraiment toyoka ka bato kuna ba griffe ebele, ba maloba ebele na munoko botiki pena ndeko na biso mwasi batumba ye, bakunde na mwa libulu moko ya muke, lokola akomi na ye musulman. Vraiment bandeko na ngai
esali communauté na biso ba oyo batu ya sule baoba précisément la danoise mwana suka ba famille banza esali nga pasi ebele bandeko nanga to lingana to tika ko négliger bandeko na biso so to komi na bamboko to komi famille yango wana bandeko boki maka communauté te bozalaka toujours oyoki mwa matanga moninga okei baye bakayo pe na communauté esalaka bien ndeko mwasi vraiment lolenge bakundi esali pasi na mawa bino moko bokolanda bilili ekolobela bino ngai na yaki ka na tia commentaire parce que esali ngai pasi makasi komona makambo wana bandeko na ngai même na kati ya mboka Danemark na yebi batate bele bato bele pe bakufa to yebi mwana mobali moko pe na Danemark awumelaka kutu te akufaka mais toujours communauté ekomaka wana akufaka na cancer. J'espère que bandeko na ye oyo bakoyoka ngai bakoloba kela danoise aza na raison bandeko ne bautanga na bamboka mosusu me boyebi ka nde tobwakaka ke toza na famille te ba communauté etelemaki bayebisi bango balobi biso tokobimisa kaka autant pona biso tokotumba ye mais communauté elobaki biso moko basali cotisation communauté asombi uniforme communauté asali o nyoso kwa eko sala bakunda ndeko na biso et puis yaya na ye autaka na mboka msu je crois Belgique akomaka sur place communauté pe eyambiye parce que ndako mowei bakangaka yango eyambiye tout vraiment bandeko nanga elekaka bongo yango wana to lingana parce que liwa oyo en tout cas isali ngai pasi komona engambe ya mwasi wana koza la pipe ba 1,75 m akoko peser à peu près ba 85 à 90 kg. Moi c'est ngambe bongo akomi na libulu moko muke vraiment bandeko nanga esali esengote na biso ba bantu to négligeaka ba origine na biso te mikuwa na biso eza nécessaire même bana Égypte même bandeko na biso ba bimaka nzamba lobaka place nyoso bokende bomema mikuwa na bino kokomisa ngo poussière ndengwa na bandeko eza vraiment contre nature quoi. Voilà, la Bible nous dit utaki na mabele kozonga na mabele mais na modèle wana teke batumba yo donc bakunda yo voilà et ça la bien bandeko na ngai bon naza na minga koloba te bolanda vidéo bino moko bomona vraiment ndenge eleki en tout cas esali ngai pasi yango na lobi na kotika boete na zwi vidéo wana na site moko boye quelconque bokomona pe ba publicité na bango ezala bongo soki ozwi eloko batu il faut oloba kete na zwi yango epa ya batu bokomona ba publicité na bango place nga na zwi makambo wana bango bazaki sur place ba rediviser yango vraiment esali pasi na mawa to bongo la mitema tozala na bomoko soki ndeko na biso akufi tozala elongo moi 50 moi 100 mais pona kotinda ba mbongo na ba Afrique na ba pasteur oya ba diabolique ba chantre oya miniato bona bino boza bato liboso bozali ko sala ngo mais soki ndeko na bino wey bokomi ko négliger bokomi ko ba musala alors la société moko mutu moko atelemaka toujours oya lobaka ke ngai na kitisi Kongo na ngai na telemi pona likambe kwe ngande na kokota na ba porte na kotoke bandeko nanga sans vous mentir soki batoka ki ba porte na ndenga solo ndeko na biso mwasi balinga batumba ete bandeko nanga bino moko bolanda na bokebi nyonso ezali pasi na mawa bo partager pona kolamsa conscience ya bandeko na biso soki oyebi koza na centre oza na mukanda te eza fin du monde te ezali nzela biso nyonso toleka mais zala na communauté biso lelo tango biso tokoloba toza na biso nga moko na fandaka nga moko parce que toza déjà intégré voilà mais yo tango ye kolanda biloba wana te luka bandeko no bisika bazali solola contribuer participer sala lokola ka kozana mukanda et comment mara mutu ne longité que so kozana mukanda te so kobi esika baloba o azana mukanda te et comment mara batnom elongité ngai na yebisa bino la danos tango nazaki na mukanda te nazaka kutu trop fier botu na ta bato bayebinga na Danemark na zalaka lo fundo akosakana te so omona ba bato bazo tonga yekutu asala ba fiera zela mkoba ko de ba osara nini ba ko déporter bango nde balobaka bana nde ba mkoba ko refouler ye akoyeba bazo seka ba o bato kutaka ba surtout ba mto mingi to kutaka ba yaka na bango déjà na ba famille bazo seka biso tozaka kuna te toko to yaka bana mike to yaka bana mike bande kunanga moins de 25 ans toko beta monzele discothèque to kepa to bina to zongi baloba ba oyo bazela
nzoka nde baoyeba te bango ntango baoloba bongo nzambe abombela biso tala likabo monene mbala moko tozwa mikanda nazwa nationalité liboso na bango na sala ba misala okutu bango mo tokuta bango basala te donc yango bandeko nanga soki oza na camp yo nde yebaka kobombaka nde mbongo soki oza na centre faut ozalaka toujours na eloko babengaka ceinture de sécurité oza na mwa quelque chose na yo parce que oyebi lobi te soki bayebi soki babi faut quitter le pays faut ozala na mwa mbongo oyo kosala ke otambusa makambo kote mosusu faut bozalaka na bambongo bandeko nanga oza na mokanda te kotinda na mbongo na Congo te olakisa ba famille ke nga na koma na poto nga danze yo danze te danze ezalaka ntango ozwi déjà séjour na yo mais kozanga séjour eza te ke ose ridiculiser non ezali nzela ya mutu nyonso eza lokola mutu moko ta koloba ke abotami mbala moko atamboli fongu nyonso asalaka nini abandi kovanda abandi konguluma ti atamboli donc eza bongo kozanga mukonde eza ko oza na étape mobo oza na konguluma mukolo ezali okosuka suka kotelema kaka mutu moko te ke anguluma atelema te loboza la koka quoi voilà donc bo bangaka te sala à l'aise s'intégrer dans la société yeba batu longola complexe parce que ezali chemin ya mutu nyonso tout vraiment bolanda vidéo na bokebi nyonso bocha ba emba j'aime soki bo sepeli nango bo s'abonner ebele epa ya mama leki na bino la danoise sous les baobas #1 la danoise bino mo pe boyebi botala kaka et ça la bien moi hein live together même aux ana centre même na ozu mukanda te benga la danoise awe kiparate topes mobali mwasi pana biso eza bolingo ce n'est pas les papiers ce n'est pas les séjours papier to yaka nango te toko kufa nango pete toko kenango wapi yo yaka bengala danoise oza na mukanda te bengala danoise okozwa libala na yo parce que ndeko na biso mwasi soki lelo azaki na mobali na ye moi chéri na ye pembeni naza sûr vraiment ça nazo wana vraiment eza idée nanga nandimi te baninga batumba ye mobali wana alingaka beta mutu alingaka beta mutu akunda ye bien ou bien pe asala nyonso corps na ye pe ezonga pe na Congo parce que ba papa na ye ba mama na ye bazali comprendre mais tala kaka yango na ye sarabino libala bino bokanisa ngo eza mabe te na ba eza elengi eza na makambu nango oyo esalaka ke camarade ko salelo yango te mobali noko kima musala pona obela mobali noko vandelo na ndako pona obela mais camarade no te ako bengo na phone donc boya ebele na live together to longo la solitude et ça la tokos na ndinga mukete na présenter sous ba condoléances na ngai na ba proche nyonso ya ndeko mwasi na présenter ba condoléances na ngai na famille na ye vraiment toza de cœur na bino que son âme repose en paix bolanda film na bokebi twende bobo sanate kopwati kofa café moi mai na biso tokos standinga mukete twende 25 minutes. Alléluia. Salut Bandeko Balandi, c'est votre animateur Jimmy Lupeza, le populaire number 1. Na émission Nabino Vérité, émission Jimmy Lupeza, le populaire. Yango Nabimi pour na passer bino message. Avant na passer bino message, bo s'abonner na émission Oyo Vérité Jimmy Lupeza. Et que ça la plaisir na bino nyon son na bana monde entier na toute diaspora congolaise auto vivara na étranger. Na bimara pamba te soki na bimi na bomba photo bozali komona eza na ser na biso o azalaka na kati Allemagne na kombo ya ser Rita Denis. Auta ko kufa na crise na kati ya centre côté avandaka. Na kobetela bino lisolo mwa mukebo comprendre nini masolo ngana yela kabino. Ser na biso Denis abande kovana na Allemagne ndenge toyokaka kaka nde toyakaka na bamboka oyo nde tobwakaka na biso bangunda na biso nde tobwakaka bamisu balobaka bazala baparente bamisu balobaka ayebi mutu te sikoyo ekweyelaki na ka na biso ya ser na biso Denis epesi biso mawa pe pasi ser na biso Rita esali biso mawa makasi ser na biso Denis abwaka ngunda na ye aza na famille te aza pe na ndeko te mais ser na biso Denis azalaki na mwana ne moko mwana ne moko bazalaki bayaki na ye ensemble. Ser na biso Denis rumela ki na kati ya mboka ya Allemagne, ser na biso Denis akomaki na bandeko, akomaki na famille. Siko ser na biso Denis l'air akufi ba allemand. L'air ya kufi bazui corps na ye.
Et tant que chaque pays ezalaka na communauté ezali, communauté congolaise ezali neti ya na Belgique, communauté congolaise ezali, communauté congolaise eza pe na Allemagne, eza pe na France, eza partout bazali. Mais ser na biso Denis bozomona, ser na biso auto okufa sali 1 mois et demi na kati ya morgue. Ser na biso l'air bango arumeli na kati ya kuna na kati ya morgue. Siko ba allemand ezaki na bandeko na biso o bozomona na libulu wana babandai koluka ser na biso Denis. Bazo benga batu wana bazaki chargé pona corps ya ser na biso Denis. Bazo robenga bango pona bazo ba information le jour nini bakoyebisa bango corps ekobima po bango bazwa corps balela corps basala matanga. Me bandeko na yu sabino likambo esali pasi na kati ya mboka na biso na mboka Allemagne. Bozomona engambe ya mwasi oyo na kombo ya ser na biso Rita Denis ndenga akufaki balma bazwaki ye batumbi ye etanke aza na famille te aza na ndeko te. Sikoyo etanke batu wana bamandai kobenga ye bandeko na biso bandai kobenga oyo ya communauté congolaise oyo bazaka na Allemagne bazobenga po bayeba citation ya ser na biso oyo kote azalaki. Mais balingai koloba na bango te baza kobomba. Après 1 mois et demi passé, baye komona baye kobenga bango non corps na bino c'est bon ndenge ezali awa bokoki koya kozwa bokoki koya kolela corps na bino parce que tozolinga tokunda ye. Bandeko bakende kotala boye batumba déjà ser batia na mwa bocal moko ya moke pasi na mawa bandeko na ngai pasi na likambo ya poto oyo pasi bandeko esalinga pasi na mawa yango wana bamoni batumbi ser batie na kati ya bocal moko po bakunda ye. Bandeko basali mwa matata babi non ndenge binu nuni bokoki kotumba mutu babi non ya bwaka ngunda na ye azana famille te azana ndeko te. Siko bino tokopesa bino corps bolela bosa matanga pourquoi ya mwana biso totumbaki mwana na ye pe balingi te amona ndenge bakundi mama yango na tikala mukete na tela bino video botlanda ndenge makambo nini elekanaki bomona nde bakundi ser na biso bandeko baza kolela epesi mawa nde bozomona na video wana yango na bolanda mwa muke bo comprendre na pasteur na bandeko communauté congolaise ya Allemagne bazalaki wana bozomona mwa libulu wana nde bakundi ser na biso batumbi ye bakundi ye esali biso pasi esali biso na mawa. Bandeko balandi tokosala nini na mboka oyo toye tozana eloko moko ya kosala te bayebi bien mutu soka rumeli akreaka pe famille mutu pe soka rumeli asalaka pe famille mutu soka rumeli na mabele asalaka pe famille ndenge ni boko tumba mutu sans accord ya communauté congolaise kote ya azalaki pe na bandeko akreaki pe famille asalaki 3 ans na mboka deja ya Allemagne après kozwa mukanda na ye. Bandeko balandi bosabone na émission oyo vérité Jimmy Lupeza le populaire bokozala desite na prochaine vidéo boyoka nzembo oyo ekesala bino plaisir sembola loboko na petesa na umeli pe mingi je le oui et la mene merci bandeko et la mene Jimmy Lupeza le populaire partagez vidéo nani akufa konga na zwa komoya